son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa poupée. Oyo esalaka basircuit benyongo bongo masolo ya quartier na émission sur un nouveau jour oyo eyambaka bongo ba nyonso oyo baza ko fêter ba anniversaire na bango. Alors pona mokona lelo tozali ko fêter na mama moko oyo akokisi 88 ans. Vraiment ça c'est fait. Ça c'est fait. Elle s'appelle Mamou Tchabou. Toza a devant sa parcelle. Toza ngato ko tato sala circuit ka ningi sala kabuno oyebi masolo ya quartier. C'est idéologie ya ba anniversaire. Alors gâteau ya kitoko yango tomemi na vient na biso kande tomesana komema 88 pour na Mamou Tchabou tozokota na kati et puis bolana nini oyo koleka kuna parce que c'est Chris oyo eza matata 88 ans ça c'est fait. Alors bolana nini oyo koleka kuna kati ngala koti mais suite eza kitoko pe elengi na cadre ya masolo ya kati. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa poupée. Voltige sur ses petits, les blancs, les ailes, les fonds, les portes sur ses petits. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mamou Tchabou. Happy birthday to you. Alors, balandi ya masolo ya quartier, tu es bisa kibino ne bandeli na annonce na biso ke tu es kosa la surprise moko o eza vraiment agréable na maman na biso et j'espère que bino mon bomoni likolo ya gâteau 88 ans. C'est une grâce. Kobotama, kokola, pour l'académie siècle, koko matina 88 ans et puis ça mérite mon tourner sauter. Ils en méritent, mais c'est une grâce. Alors, maman Nabiso a totalisé 88 ans. Ndé tu es comme ça, la surprise Oyo. Et l'ongona banana nyos. Je cite Yamboui. Ça on a beaucoup de monde. Mbote maman. Mbote. Mbote la biso papa. 88 ans. Banana. Liloba oyo nakoki koloba na bana na ngai bakoko na ngai ezali kaka ya nkolo abatela bango ndenge abatela ezali pene awa te ezali mosika nasali mosala ya baoyo bayebi ngai lokola bamosusu bazali pembeni awa mbulu oyo nasali nde mbulu oyo nasali na bana oyo ya bakristu bamosusu na bandako na bango nakoti nazwi bashege nazwi nkolo atindaki ngai nakokisi 40 na kati ya paroisse na oyo ya mokili ebakisami nasepeli mingi nkolo akoma konseyo na kopesa ezali kaka ya kolanda nkolo mosusu azali te mosusu akokosa yo
mosusu akopesa yo maloba ya malako ya kitoko nde oyo okolanda ya solo ezali oyo ya mabe mpe ezali tokoloba kaka ya malamu nde ekoki koleka oyo. Merci. Merci. Alors surprise oyo esalami na bana Yambui. Bonsoir. Bonsoir. Kolala kolamo eza bitite. Eza ngolo ya Nzambe kaka nde ezobatela biso. Oyo nayo koloba topesi Nzambe merci. Mama kopesi 88 ans na pamboli Nzambe abakisela Yesusu mikolo ya mikolo lisusu oyo nayebi mama na bango akufa na 105 ans. Yaya na ya mobali azaza jena banona te kelke azali kaka yango Nzambe kaka bomba abatela. Merci. Voilà, toujours continuer Bandeko Bazali. Grande sœur, très joyeuse. Rôle bani pour la maman. Topamboli Nzambe ezangolu ya 88 ans. Tozomona ba parents mususu 70 ans. Bazosala ba perte à mémoire. Bazosala ba AVC. Mais abiso jour pour jour Nzambe azobatela, azo réfléchir très bien. Donc Toto Betane peut calculer un bon dans le solo qui toko, donc réflexion bien, à perdre ta mémoire exacte. Donc de Tolo Banzambe merci. Donc Nzamba renouveler sous Subola Munae. Comment nae ezo pesa biso sous esengo tozo espérer tozo lika lisusu na fidélité ensemble parce que c'est une servante en cadre ba jeunesse ya groupe K na ba Noirite na Saint-Michel. C'est une dame de fer. Babé kakaye maman As. Et Aza As na compte ba groupe K. En tout cas, nous disons merci au Seigneur pour ça. Alors, toujours continuer, tu as la bande de Kwebele parce que 88 ans, il faut tout fêter yango. Tokoki jamais koti kango kabwe. PDG. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. 88 ans. On appelle la Zakina, on appelle lobby. Yanga elegi lobby. Ah, toza famille. Naza koyebisa yo. Kweza likambo. Naza koyebisa sengo moko na mona te. Bonga na vandaki kimia me bakola musanga ye. Taba la musinga, batele misinga ye. Ya on eko fete le moko na bakoko na ngai. Naza ensemble vraiment na bango. Do atuka naza ko sepena naza ko telema. Atuka na sepena. Et bébé bonga. Prise à soin. Toujours continuer Bandeko Baza Ebele, tout le monde, papa Aza Awa. Bonsoir papa. Oui, bonsoir Bandeko Nangai. En tout cas, c'est le 11 novembre 2025. En tout cas, tout c'est là plus de 87 ans si je ne me trompe pas. 87 ans et à maman Nabiso. Donc, ils sont retournés dans un bateau batelaye, ba difficulté toi commettre na vie ba choc, ba déception. Dans masa naye aso batelaye. En tout cas, nzamba batelaye sufi ya mingi. Lelo ngai pe nazo sepela pe susu. Troisième âge ya maman wa boti ngai 60 ans naye. Zo senga na nzambe ya batelaye ya mingi na ko ya zanga kisaki. Na mabuko eleki mais na mbula oyo akopisi. Na oyo aso bakisa zo kende. Et en tout cas, c'est une grâce. Comme ça, maman a biso, biso, na 9 mois, c'est une grâce qu'on glorifie l'Éternel. Nzamba sarana bango, nzamba assisté bango, abaxilabon sur cette terre, les êtres humains. En tout cas, que de bonnes choses. Et ça na bango. Merci beaucoup. Alors, toujours continuer. Nous appelons Anna, maman. Juste moi, parole. Jour pour jour, 88 ans. Anniversaire à maman. Pourquoi pour le bain? Merci pour garder jusqu'à cet âge, sa grâce, Zamba Bumbaye, Abatela et sous santé de fer, joyeux anniversaire. Ok, merci beaucoup. Alors, Bandeko Baza Awa, Maramsou Balexango Boité, Maramsou Bina Balexango Boité, il faut faire parler les gens parce que 88 ans, et la chose facilité. Maman Nesengo, moi li loba pona mamucha. Nesengo pona maman na biso chabubo kilo nanga. Ba aja kokisi vraiment mingi ba kokisa te.
yango tomelaka te me tomela moi le fond à l'occasion de son anniversaire. Waouh. Alors, ma solo à quartier de Tepseki Bino, Tozali. Deuxième minute au Tikamo jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais pour Namlilo, Tozakara Awa. Ma solo à quartier, ils ont répliqué Oyo et à Kosepila là-bas, Oyo Baza Kosepila, Ndeka Tepseki Bino, Sorozo fêté anniversaire, mariage, première communion, Benga Biso Toroya, numéro yango na bas de l'écran. Soro bengi biso na numéro o tokoya tokosalo surprise toyaka na cadeau signé na biso ezalaka gâteau et puis na bouteille na biso vin. Alors pour na lelo toza awa mais pour na masolo quartier tozo continuer et bisi bino na mikolo za koya numéro yango benga biso toka ko sepelisa mais awa masolo iso continuer. Ciao. Bon si je suis ces petits les fonds tu sais plus. Ma vie est parée à l'éternel. Quand Dieu veut tout ça pouvait, il n'y avait pas. Bon si je suis ces petits les plans c'est les fonds tu sais plus. Comme ça il a mangé les fruits et les champs. C'est le Jésus a renouvelé ma forme, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé